Nous sommes Marché Express Bureautique MEB en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, les produits consommables, les cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise de plus de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. MEB, c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo. Yesika eye na Kinshasa botunanga nini espace Maindombe bomoko baza kobengisa bakongole pe bakinwa nyonso en particulier oyo balingaka kolekisa bamoma na bango ya malamu pe na esika ya malamu. Espace ezaka kamoko espace Maindombe bomoko olingi osala fête ya mariage, anniversaire, conférence, réunion, veillée mortuaire tope cérémonie ya ndenge na ndenge yaka awa nyonso eza kosalema avec un partenaire idéologie esuki wana te baza pe na boîte de nuit ya kitoko pona ba soirée de rêve na bino, flat hotel ya VIP, ba chambre na bambetu ya solo oyo elalisaka pongi ya babebe ndenge kaka boza komona na bilili, terrasse ya solo, mini supermarché ebongo yo mutolela kolata, maison d'habillement pe ezali, wifi, climatisation, mai pe courant impeccable. Vous avez un espace Maindombe. Vous avez un service égale, vous allez dans flat hotel, vous allez na terrasse, vous allez na salle polyvalente, na kati na ngopi vous allez na boîte oyo bat bakoko ya kolekisa moma na ba malamu, vous allez na ba nuitée, vous allez na passage, vous allez na ba séjour mutako joie et pourquoi pas repos. Voilà na bato nyonso bazana besoin de contacter biso, bakoko contacter biso na 081 44 18 992 préfixe pour la bataille banda plus 243 81 44 18 992. Bokotunanga soki bazwami wapi espace Maindombe bomoko ezwami bongo na boulevard Lumumba quartier Kindobo na commune ya Ntsele référence à Renganda Yala eyokani boya ebele. Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, la diaspora partout. Mbote, mbote, mbote. Nabi ke bopesa toujours confiance, la fidélité parce que boyebi ke bonda soki kubetama et katsaka bibale bisobe bazama bamboka pour que Congolais nyonso en général bisika zali azoba information moko et à temps réel. Nabi ke bisika bozali kimia kolonzambe zali o mabota mabino. Le zali journée mo pirma aussi spécial ba journée monsieur zala rapé mais zali journée moté beaucoup plus kokutana na papa Sony azali moko bandeko to yambaka mingi ye azavuma lokola liso banzamba azali liso banzambe azali pe munoko banzambe ya bakoko na biso cette na biso amemela biso beaucoup plus ba message e utaka ba monde ancestral esika pe ba akutana na bakoko na biso to solo na bango toujours na cadre kaka ya koluka ko changer image ya République démocratique du Congo to zongi e pas de sous parce que bandeko beli bo benga na ba téléphone bandeko beli bo tuna rappeler ba question ba mituna ndenge en rapport ya maloba oyo papa Sony alobaka
Alors, on a un niveau, on a jamais répondre à bino, on a promis à bino que, dans ça, tout, dans un sous pour que Yemoko a répondre à mituna wana. Nous te zongé pas naïe, mais avant tout, banana, comme ma mituna, botuna qui biso, on a d'abord tout sur l'angale, dans ma question au Italie, Moko, au Congo, ma question d'actualité, parce que la qualité naïe, comme Azali Mounoko ba setre, Azali Lisso ba setre, et c'est aussi que, après ça, biso, quelques messages au basete ba pesier. Na zamba baindo babengaka ngunza j'espère azali ngunza akopesa babiyano akopesa makanisi akopesa ba message o basete bapesi pour la Congo lelo oto zali komona etumela partie est mboka ba autorité mboka bazali ko buma zoto ko bunda butu moi chef de l'état ko tambola partout pour ka kimia ekota est-ce que ba ancêtre bazali message ba kopesa te un rapport de ça dans ce moment lelo na Congo trésor partout na kati ya politique, trésor partout na kati ya ba église, trésor partout na kati ya ba sport, trésor na nyonso tozali kosala. Est-ce que ba ancêtre bazali komona to bazali komona te so bazali komona tozali ba bantu, tozali ba indo, c'est que tozala beaucoup plus attaché na ba ancêtre ya biso. Message ni bazali kopesa pona yango. Tozali komona social ya bana mboka, ezali pasi, kolia na pasi, komela na pasi. Ba kopesa comme son ministre de Sikana Mokotambo a sur confiance, mais au lieu de la rendement positif, rendement toujours négatif, vous savez à l'aise nango. Est-ce que ma bébé vous allez ko sarana, ba cette bazali ko mona to bazali ko mona te. Biso ba cette to be munoko ba cette c'est application bien aussi réellement que ba cette bazali ko mona, message ni bazali ko pesa na yango. Merci na bilo bande ko bozala attaché, bo ki taba tele comment na lancer. Ba de ko be bazali ko be la maladie ya ndenge na ndenge bo tourner ba question. Papa Dewa, papa Monekolo biso abala baza ko bela biso de kozali liboma biso awa madame sika zika tozali akoyoka na foyer zalité tozoluka mabota toza mabota te ngai awa miseza ko mona te mais est-ce que papa Sony est-ce que moi zeta sunga biso na bisaki bino ke ngai na bongai moko na kopesa bino réponse te ma question tout na ke pas nae les deux zali occasion au papa Sony sengeli ami fungwa mamobimba après ça ma réponse à ma question au bilan de tout qui peut appeler ce message au bas cette bazan yango yango tozali sikoa et pas na si mais la caméra ezali misala kitoko ya mwana mboka écrit ma tête na biki bozali de partout bozala concentrer na biso pendant temps autozali yango de manière que bozwa ba message ya solo et que permettre de changer image ya République démocratique du Congo. Moté papa Sony moté papa Sony fumu boni santé papa Alain aza bien et c'est ngolanga eza susu komona yo c'est parce que na mituna o bandeko babengaki batunaki yo esengi na répondre bango parce que po bayeba nini o bakoko balobi nini o bancetre balingi parce que bancetre na biso baza na posa ya kimia na mabele na biso bancetre na biso baza na posa Congo ezonga na bato na ngo pe mwana nyonso mboka a vivre en paix na kimia na kata mabele na ye. Partout aux autres dans le monde, mais dans le domaine union, congolais a toujours moumbu. Ata congolais longo awa comme les États-Unis, a toujours moumbu aux États-Unis. Mais jamais comme on a moi aux États-Unis na Congo a la moumbu te. Pour na nini pour parce que biso aux autres dans na linéma ancêtre na biso te. Toujours l'église union so éclamer na mboka na biso eza pour na koboma critère na biso. Même église o babengi kimbangi so ba noir. Et telemi yangonde et telemi biso pona ko détruire biso yangonde ezoboma biso yangonde de détruire vie na biso yangwana lelo na kosenga na yo 5 minutes 10 minutes pour être na prière ya adoration o to ko adorer bakoko na nzela oyo parce que au monde quand même ne soko ke na église na bango bazana baloyembo o bachaka avant pasteur aleka na cher abanda koteya to moté atelema banda koloba ezana loyembo o batindaka po ete ba kumisa oya bango biso pe tozana baloyembo oyo bancetre balingaka koyoka yango atokotya baloyembo wana tokozala mibale pona kobelela pona ko démontrer mokili ke o tozoloba ezana intérêt privé te ezana mutu pa zotinda biso te eza recommandation ko wuta na mabele epa ya bancetre yango moni lipola mesa ozomona mabele yango na sengi na yo 10 minutes ya silence pour na kosambela pour na ko adorer bakoko pour ete mituna o batuni bango moko nde baza capacité ko répondre ngam na répondre kate bango nde ba répondre bango nde bazala mabele bango nde bazo répondre mituna so batu bakoloba o batu basengi ba opesa bango biyano miracle no so batu basengi ba omona yango. Merci. Voilà bomoni mabele yango na mesa mona mboka écrit matela ko mabele wana mabele yango na mesa bozali komona oyo
Papa Sony parce qu'il y a le baquet beaucoup plus église les amabélé bon bah semble la ramabélé parce que ma belle les allées que ma cette m'a vendu tu accorder quelques minutes même à 5 minutes comme ça malgré ma caméra le baiser belé pour surtout courir aussi derrière les temps pour que aluka atali sabi se topé à ça la prière eux que permettre bande comment ba comment tu vous allez attacher dans ma belé vous allez à ma cette la biso na bien la bien on sait dans bande ko to boya kama lo baté parce que tout ça ba indo tout ça ba bantu tout ça ba forme oyo ba zambe na biso o ba koko na biso ba tikela ka biso ba kele autre côté ba christianisme autre côté ba na ba église ba église ndenge le oyo ba islam belé mais faut to ba que avant ba église côté ka mboka au Congo ba cette même chose ça rappelle ba forme o ba ko sambela zambe o akeli likolo la si yango pe zali zambe oyo papa Sony fumu Sony fumu Sony atikala nango yango ye asambela kana yango mais on to yoka total sikoyo dimension ni akomema biso la kata prière na ye dimension ni akoke na biso en rapport na contact ou permanent ya zela ngona ba ancêtre na biso. Merci papa Alain. Merci Mowe, merci Bawa. Bino nde botindi ngai pona telema pona mabele na biso oyo eza humilié partout. Bino nde botelemi singa pote na ganga na mboka oyo kwete luzoba nyonso oyo eza na mboka oyo eza limite. Lelo oyo na telemi awa lokola traité ya kotrahir mabele na biso. Lelo na telemi awa pona kopesa mindele lokumu te. Pona kokumisa Afrique pe mabele na biso ezonga na bato wana ngo. Lelo na kati ya Afrique tozobomana. Tozomona minduki ezouta de part et d'autre pa mindele. Pona koya ko détruire oyo ezali mabele na biso. Kozwa nyonso ya biso komema yango. Zambe ya bakoko, zambe ya ancêtre bawa bakoko. Bino nde botelemi singa na esika oyo. Olaki na ngai mbula pendant 30 jours. Oyebi singa mbula panda 100 jours mbula panda inane bakos na yango bolobi yango pote bana baza susu na respect nde boza liboso ya nyonso mabele yondo osimbi nyonso mabele yondo bombi nyonso to utala mabele to kozonga na mabele bawa bakoko mabele libino nzambe akozambe ya bancetre ngonga oyo eza ngonga miracle mbula na mupepe tango nazo fongola jeune na ngai mbula et démarrer ekweya kaka na ba 10 na batu oyo baza dessiné to sengi liwana ba responsable ya ba église to sengi liwana ba responsable o bakambaka ba instruction mindele na kati ya mboka na biso to sengi mbula e attaquer etika bana bitike ekende ko attaquer bango moko ba zone oyo mbula ko beta ezali kombe bisika bango bavandi ezala bakongo bisika bango bazwami ezala este bisika o bango nyonso baki kosangana mpona koyiba mpona kobebisa mboka na biso soki Monsieur Tshilombo Félix Antoine Tshisekedi azotambola mpona koluka kimia ya solo na motema na ye tika mpe maloba tokoloba lelo bisika azali etouche ye aluka lokalize biso tokwa kometre solution na makambo eza na este nanga aza eloko te pona mboka na biso Kabila aza eloko te pona mboka na biso pe Félix aza eloko te pona mboka na biso biso nde zozo mérité kozala batu lobi Félix akozala te lobi ngala koyi kozala te me bana oyo tokobota bakotikala ndenge nini soki tobongisi nzela te ndeko na ngai Tshilombo yaya na ngai naza traité ya mabele na ngai naza mwana oyo nazoluka kimia na mabele na ngai na tamboli pona koluka yo nzela nyonso baporte ezaka toujours ya kokanga bato no balingi te bazofinga bazobwakela biso na basoi bazobeta biso pote na malobo oyo tozomema pembe na yo balingi vi ya kimia te ekota na vi na yo banda obandi kotambola libanda solution nini oyo omemeli biso eseza bitumba bando ke bitumba ngo victoire nini oyo oye nango eza échec na échec ozosilisa makila ya bandeko na ngai ezotanga na mabele
ezana ba cimetière oyo eza créé pour na époque na yo batu bakufi 32 mama na weza matadiki bala na mbula eza mauvais signe batu bakufi 72 mort na monga fula eza mauvais signe batu basina de bonhomme eza mauvais signe to boyi mbula ya 30 jours esalama soki yo odezoindre biso te oyoki oyo ezali basenga ya bansetre bazosenga te papa wana kopesa biso faute te toleki na nzela ya media mpona kobeta mbela mpona kobenga yo ofungola matoyi soki ke olukaka vraiment kimia mpona Congo otambolaka mpenza mpona Congo tosengi na yo orejoindre biso partout oyo kozala message oyo ntango ekomela yo luka baprise ya solution otindela biso batu oyo bakoya tosola na bango totalisa bango makambo ndenge nini bakoko basengi bansetre basengi mpo tozwa solution na bitumba oyo eza na este ya République démocratique du Congo. Nzambe ya bakoko nzambe ya bansetre bawa bakoko nde justice ya mabele esala mosala na yango. Nzambe ya bakoko nzambe ya bansetre bawa mama Ani papa Peso malulu po malulu musongo bawa totelemi na mboka oyo mpona kotelemisa bino. Mutu nyonso azoluka atelemela biso, mutu nyonso azoluka akrele biso ba situation difficile na musala oyo tozosala bino bawa na telemisi bino bokangela ngaye. Justice na bino eleki justice nyonso ya mabele bakoti ya mutu na prison lobi bakomona ye mais soki mutu akoti na mabele bamonaka lisusu te. Naza na pose ya trace na bango ba oyo nyonso bazwa na intimidation na musala oyo ba oyo nyonso bazolinga biso tosuka mabe oyo toluka intérêt privé te mais intérêt général ya mboka oyo tika peke bango basuka mabe. Loyembo oyo eza loyembo oyo yo opesaki ngai nabelela yo koko bawa bakoko mastanga na biso biloko na biso eza transféré mayele esila biso na kati ya Congo yango tobeleli bino bawa bino bakoko bino bawei nyonso bozala ba cimetière bozwa solution mpona kimia na kati ya établi ya mabele na biso. Mbula na mupepe ekende kotia calme na est ya Congo pe mbula na mupepe etia kimia na kati ya ville et province ya Kinshasa. Nzambe ya konzambe ya bakoko bawa bakoko abeleli bino. Nzambe ya bakoko nzambe ya bansetre nazotinda bino mbokende mabele bawa bino nde boza na maboko na ngai napesi bino hors de sikoyo nalingi nayoka sango na este nalingi nayoka kimia ekoti na este nalingi namona mbula na mupepe esala sabotage na este. Mutu oyo azali sauvé oyo akozala sauvé oyo akendaka uniquement mpona honneur ya mboka na biso oyo akenda mpona kodétruire biso na partie este ya mboka. Soki bitumbana ezalaka ya solo soki bitumbana ezalaka ya lokuta bino bawa okota likambo oyo bolobi ke boza pre ya kobunda mpona mboka na bino mpona mabele na biso bawa bakoko miracle esalama 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 upepe okende 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 mbula mupepe okende okende okende. Merci merci bawa bakoko ngonga yango ngonga bikamwa ngonga yango ngonga miracle nzambe akonzambe ya bansetre mama Ani papa Peso malulu bango pe bamisoni pe kimbangu tosambela mao bamizilima Saint Michel sambila beto Saint Joseph sambila beto Saint Yohano Enge Kizito sambila beto
Charles Luanga o Samila Beto Noirité o na konzemba na koloba na kosala o na kosala soki nakufi baleki na nsima bakokontinue yango zako nzambe ya bansete bawa bakoko mama ani papa peso malulu o ngonga yango oyo ngonga bikama ngonga miracle nalela bakoko naleli bawa mama ani papa peso malu malu polo malu muzongo bawa bakoko nzambe ya bansetre bawa bakoko bawa bakoko bawa bakoko bawa bakoko bawa bakoko bawa bakoko bino bawe otelema sisa mabele sala musala nalingi nayoka makelele ya Yesu na mboka ote nalingi nako makelele ya kimbangu na mboka ote bongo bikamwa wa miracle onga yango yo ngonga bikamwa bino bawe yo ngonga yango yo bino bakoko ngonga yango yo koko na biso ngonga yango yo koko na ngai ye ngonga yango yo zamba bakoko ngonga yango yo ebino bawe ye ngonga yango yo koko na biso ngonga yango yo koko na ngai ye ngonga yango yo ezamba bakoko ngonga yango yo ngonga bikamwa ngonga yango yo nzamba bakoko ngonga yango yo mama ani ye mama ngonga yango yo papa malulu ngonga yango yo malulu muzongo ngonga yango yo malulu pole ngonga yango yo ebino bawe ye ngonga yango yo Zamba bakoko. Merci Zako Zamba, c'était merci maman Annie, merci. Waouh. Voilà. Merci beaucoup. Pour la prière, moi attends moulaï, bon comment est-ce que papa Sonia tout ça la prière na mabele, a aussi que ça ba déclaration naé. Ya kosenga mon pépé topé vula ebe tabisika surtout ici ka bangune ya Congo bazali. Sika muluzo to luka kosala mabe pour la Congo, vula to mon pépé ebe ta esika ya zali. Et moto zo luka bolam la Congo abikisama elongo na libota naé. Donc cela veut dire c'est que bakoko bazali contre misala mabe eux zali kosala la kati ya Congo à travers ba église, à travers ba politiciens, à travers ba comportement tout bizaleli o yo nanga pe zali kosala yango lobi na tolani na prière naé, alobi nanga azeli kopamba, Kabila azali eloko pamba. Donc c'est que misala bazali kosala bakoko bazali kosepela ngote a 5 pe na mona mboka fait Tshisekedi Tshilombo ba tinda batu na ba kutana na bango pour que bazo message oyo bakoko ba pesa et pas à mon ambo café Tshisekedi Tshilombo. Donc il y a bien la prière que ba sali tout ba kuta mon ambo café Tshisekedi Tshilombo, ben c'est comme si ça ba tout monde ba sali zinga bazali ko bloquer ka bango ba kuta la té bazali ko pesa beaucoup plus makanisi na o etali Jésus Christ ba ba ko yo ka message ba koko. Donc on dit prière na ninga tout ba on a juste moi c'était mon kido ngol baki ba ta misala mabe déjà na monde nga fouli mon pépé sikala c'est que bokeba il y a une sanction mais comme il y a ba action. Voilà chef nalandi prière na yo nali ndenge outi kosinga pa bakoko awa mais bakongole bakoki retenir ni nani surtout eloko bakongole bakoki retenir ezali kaka komona miracle ekokisama po ete bango bazwa solution pona mboka na bango. Eloko bango bakoki retenir yango wana bango bakoki retenir kaka ke bamona miracle po parce que basenga miracle bato basenga ki bamona miracle na télévision. Yango to sengi na miracle, to sali miracle, c'est parce que to zana ba makami balé au futo traité na mboka la biso. Je crois bien oyebi ke na relaxio eloko moko équipe nationale la biso ya Congo, ba joueur nyon se bisika bazali, pe staff nyon se pe ministre balandanga malam. Depuis Léopard et Banda kobeta ba match na yango, ba kondeka même erreur. La même erreur wana tango bango ba kondeka même erreur wana. Doye ba raté soki ba bulaka nini pona koluka solution pona makamba mboka. Et ce constat bancetre tellement batambolaka elongo na bancetre te nde bakutana na événement so bakutana nango. Au mona ki match ya Tunisie na Martyr tokutana même action oyo Chancel Mbemba zu choc crampe abimi tango abimi pote fonga batie biso babi tokatana na match ya Maroc même match ya Sénégal wana utai ko benga yo tanto sane émission liboso na émission na lobby tala Léopard na match ya suka na ya qualification au katana
bamona miracle oyo eleka na martyr wisa azwaka pate dans le vide na carré akwea na bala bima libanda poto efongwama bachabi tokatana tobimi awa na coupe d'Afrique tokei libanda bazwi photo bakena monument ya Lumumba batelemisi monument ya Lumumba bango kwaya kita tokena monument ya Lumumba toya ozonga malamu ok bayebi te ke bato nyonso bango sala basena ya Lumumba parce que eza lokola monument na ye ntango moto andimi kotelemisa signe ya mutu wana seke eza azo représenter basene wana mutu wana asalaki aza lokola ke monument oyo badeplace monument eke kuna pour représenter biso neso monaki na kane ya oyo tokendaki na nani na mboko nini kane utai koleka na 2000 na Côte d'Ivoire bakenda pe na photo ya Kimbangu c'est résultat ni bango bazwa eloko te awa bake pe na photo ya Kimbangu ya Lumumba bakomi na photo ya Lumumba batie photo ya Lumumba biso pe totala bango toyebi basana motema na bango elingi biso toyebi ka suka ekipe esa nini ezonga maboko pande bakendaki bayeko comprendre que match na biso na Sénégal tozo mener Sénégal 1-0 to bandaka to zaka na coup d'avance parce que to zaka ba mikolo futa dana na coup d'avance to beta ba on da coup d'avance mais siko po garder coup d'avance bo beti wana match sila na coup d'avance to wana ba ko garder te parce que ba ancêtre ndé ba pesa ka puissance pe ba ko ba pesa ka force na iloko ezo sala po victoire esa nini e ko matina suka tellement bango ba négliger ba ancêtre tellement ba boya ba ancêtre ndé ba ancêtre ba mona que non. Si c'est comme ça, biso futo suki sara bango na makamno so bango bazalaki. Eza na tour moko Léopard azo kende kan ya oba kendaki na nani. Na yebisi bande komo ba bandai koloba na batefe na bengi bana lobi Léopard akoka obeta te basinga ba lobi yo zandoki. OK ba bosani ke biso za bandoki te biso toloba makambo oyo ko sala parce que batu bazana ba norme te ba otambola nango. Toko talo boto lobi mais batu ba benga yo ba makambo kili ba osengana. Eza na mituna na otuna bana pesa bango numéro parce que numéro toto chana yo na ochana télévision numéro wana eza unique mabati ndela ba message na banda ko répondre bango parce que ba appel aux passe muta yamba ba appel les secrétaire mais tellement za libanda ngambo ko na ochana numéro moko oyo yamba bango na appel yango monaki tangu ba na mati ya Sénégal libanda ba yo se retrouver même erreur ba mona atir masoka simba bal grand place ezwaki amonaki te bala bimi libanda ba tsebi ba yo ko koma na mati ya suka po bakatana bazo beta Léopard abeti premier mi-temps 0-0 deuxième mi-temps 0-0 prolongation liboso 0-0 deuxième prolongation poto 6 à deuxième mi-temps prolongation mutu sami azu choc crampe azu abimi ba joro ba kota ngde bango ba marka kibi Léopard esa nini elongo ezongi bazasko na qualification moko o bazo luka po bazwa soki bakozana posa ba se qualifier na coupe du monde basala ba jeté ba ya na malembe tovana bango to solo la to ana posa ministre ya sport tango zo landa zwa ba kamunyoso oyo boya melelo to bengi bino tellement bolo bakoko basala te lui posa to démontrer bino ke bakoko na biso bazali tellement bo sengi miracle yango to banda da ko senga na bino ke miracle foi banda na bino na bato bozali boso ya mboka po ete bato bazana sima ba ya na facilité yango to bengi yo capitaine de l'équipe ya Léopard to bengi yo ministre avant bocha makolo na bino bokendo beta match na bino suka na Jamaïque bozana posa qualification boya to solola na ebisa bino Didier Boudimbu na Chancel Mbemba Didier Boudimbu Chancel Mbemba ndena na posa na bango bakita sile soki baye pa la bino ndo pesi bango message ya pesi bango message ya bancetre nde bakei ko beta match na bango bazi qualification wana Congo akosepela wana Congo akosepela mais soki bango batie makolo awate babosa na qualification wana nyonso bango bakosala na moyen ke soki bakena mindele ke basala basosa so bayokana na kosala effort ka kosala ke na éliminer calcul wana nyonso wana voilà wana ezali message ya bacetre ezali message ya bakoko bapesi tobi ke papa Sonia ezali liso pe molobeli ya bacetre na kosenga tozonga tosala to ba recours à l'authenticité to mona kozonga pe to ebake tozala pe bacetre na biso atanga karbala koloba ta so mona etumbe ko la mboka ba bimisi pe mutu moko bapesi message pa na ye pe mboka babali message mona pe ke même rebellion côté na mboka ba dérouter chemin ba ke côté musu c'est parce que bato saki mal ba bacetre il y a des fois aussi to ça pe makambo au sérieux tozala bantu to traitaka direct ba cette na biso to bosala ba culture wana to mikalo ko zogi lango e ko aussi parmi ba voix eux ko permettre que tous ba réciter ba comme belé eux tous ali ko luka bon alors là que to bita pe moi militaire bouquet 2 mois 2-3 minutes politiquement parlant va to ko travailler tous les amis belé awa pe ba spécialité actuelle aux obalo ko bongisa pour ba congolais alors politiquement parlant
namoni oyo osambela mpona oyo etali parti est ya mboka osali chef de l'état aluka titre bato ya solo mpo ke bokutana bango opesa chef d'état message ke soit disant bokende kokepa mokonzi ya mboka bapaster oyo bazali zingazinga bainterkalaka bino. Alors là bainterkala bino est ce que botikoli kozwa ata ta mosusu te kozonga kuna mpo ke boluka bokuta mokonzi ya mboka ou omoni kaka seule voix esekeli ka bolika par média de manière ke mokonzi ya mboka azwa message na bino message yango vraiment ezali nini? Message na biso toza nango papa Alain eza message moko ezotalela futo solango en secret eza makamamboka bimisango na média te po média partout balanda biso mutu na mutu akoyeba secret o bango babimisa soki ebimi ekozala mabe pona biso bakoyeba ndenge na kointekale yango natambolaki je crois be mingi même na bakankokolo nakomaki pa général Mbala wana chef d'état major eza Mbala na meki kosola na chef d'état major pour te mettre fin na makambo eza bitumba na est tozwaka solution te tomeka oluka Patrick Muyaya oyo azali bien placé tokenda tokutala bacomplication tozonga tozelaka tokendaka komona lisusu bato ya IDPS po toluka solution tomona solution te tokenda koluka même voir Joseph Kabila na parti na bango na Gombe totikeli bango mikanda tokomeli bango tobisi bango makambo bakoko balobi na IDPS toloba yango na bango pe toloba yango mais eloko chose grave ekambisa biso komona ke ti lelo banda tozonga bato wana bazonga biso lokola bito komosa na bango ba mise en scène tango toluki Félix bien avant Félix awa voyage ayambi pape awa ayambi nani chef ya président français ayambi mutu ya Belgique oyo bazo détourner biso ba bien na biso tozo senga na ye kuna zo ke lokona solution a kozwa te avant azwa pouvoir message asuka sala ngo na chango na Sera Sainte Thérèse soka aza na posa pe azwa kimia na makambo azoluka avanda il faut collaborer na biso bano to vanda na ba ancêtre to solo na bakoko na biso il faut ba intérêt to mona ba intérêt ya bande ko na biso ezala valable eloko oyo zo senga na biso to sengi na Tilombo to za na posa na parce que na liebisaki eloko moko tant que totambola tata moni solution ezate to luka me ba toms to mona bango mais solution emonana te to yeko comprendre eloko moko nzamba yeko tinda biso to yeko kutana na ndeko na biso moko aleka bango yende afinasaki biso to lekaki na media atindaki biso na media le makambo bobo bango te bolo bango na media po Félix Asanini ayoka yango to leka na media to loba yango be election na mboka na biso bakoko baboyi makele l'église Kimbangis na catholique na protestant Kimbangis kumba batne basani babima soki Félix a organisé be élection et loko o na webiso papa lelo yeba be loko to kende bakoko balobaki yango clairement balobi soki Félix na Kabila bakabwani na boyokani ya malamu te Kabila wakoma rebelle azonga na est wakoma rebelle akende obunda pona kotungisa mboka batelisaki biso film Lumumba oyo Chombe makambo oyo Chombe asalaki na Lumumba ndenge Chombe amonaki Lumumba seré awa ndenge Chombe akende ko descendre est ndenge Chombe amipesaki balwa na est makambo to mona Kabila pe azosala ngona nanga mais loko to kosenga na Tilombo ezani eloko eleki pouvoir ya mabele na makasi te Yesu aye eloko te pona mboka na biso Kimbangu aye eloko te na ko expliquer bino Kimbangu aye eloko te ndenge nini na ko expliquer bino pe Yesu aye eloko te ndenge nini expliquer kambala moko donc eloko ozomona papa Alain na webiso eloko moko Kimbangu a détourné biso nano d'abord bato baye ba place Congo ebeba te na ba expliquer bato baye ba Congo ebeba Kimbangu a eu formation na Belgique comme missionnaire protestant aina bango awa atamboli na ba missionnaire protestant na bamboka na biso yende mutatekaki disque ya mboka na biso yende mutamelo kotela biso bato wana tangu Kimbangu amoni ke bato yaki na bango bakomi ko boma ba violer bamoni makambo ya azalaki sikpu amoni yango sileteka luka revendiquer babomaki ye tangu babomiye baye kozwa jangenda bakena ye bapesi même mission tangu aye ayena photo ya Kimbangu azosala continuité ya Kimbangu asalaka ya ko détruire ye pas la continuité sous ya ko détruire mabele na biso bateka biso mabele baboma biso bakoko na biso baboma biso bacteur na biso nyonso bande ko présenter biso baye ko suka wana te
kaka bango bake basanga na ba africain osoma lelo babenga batata Congo ba Masambukidi bato nyonso moni ba créer nyonso wana baza fondation ya ko détruire congolais na kata mabele na ye tant que yo mo déjà mutu azotekela batu diamba azotekela batu drogue eza question na ngoi nini mutu nyonso amelaka diamba soko kelo na kenda ki epa mbasa awa mwana moko babenga mbasa aza mutu église kimbangiste mais kende kotala ndenge ni ba jeune na quartier so bamelaka diamba epa na ye ba peto so basala ba crime ba peto so basala des ordres na quartier bamelaka diamba epa na ye na bango eza kuna. Donc tangu tokei tomoni bako ba yesi biso balobi bato oyo bino bozo benga église des noirs bangonde bazana pona ko compléter mission ya Belgique na katamboka odo congolais ayebata eloko-te congolais akangata eloko-te de mission na bango ezali batekela bango diamba babebisa ba vie na bango ba violer même bana na bango ba violer bana babebisa na ki okuta bana mususu dire ya 13 ans moi naza diverger ayeba déjà mibali mwana to mila drogue na kata église kimbangisi na kata église des noirs ngamoko na tuni responsable na lobi musala bosala ka yango bakoko bana posa bayoka bino soki bo bana bakoko asolo mena zeli bango te sikona yoki bango te ne place oyo bomona ki Congo exwaki bali lelo tokenda ka liboso te cause na biso malédiction na biso détourner mo bebis na biso c'est l'église kimbangisi na bato balobi kimbango aza muninga na ngate papa na oyebiso eloko moko oui c'est réel kimbango muninga na ngate mumelidia manga na meladia mbate c'est mumelidia mbako za muninga nanga tango bakuti mwana zo meladiamba baloba papa na mutamela diamba pour mona papa belé balobi tel père tel fils tel mère tel fille de zola kisa makambo mama zo sande makambo bana ba osala makambo bana ba osala bazwi yango wapi epa ya mama do makambo ya batata Kongo ba osala lelo ya komelisa batu diamba ko droguer batu ko bebisa ba via batu do bango baso trouver ngo normal ba esa biso kimbanga muninga na biso te oui aza muninga na biso te parce que mumeli drogue mutu ateka biso mutu adétruira biso ako ma camarade na ngane na ozande ko na ngande ngene parce que ndeko nanga ezali mutu ozo linga portraiter zone na biso mais mutu o nyonso a déborder zone na biso zone na biso a violer biso bana a détruire biso mabele na biso a bebisi biso kendo tana ko bembe na ko bimiso ka ana biso lupango elandinga soda moko azana azam te soda église moko ta fota kimbangi ce n'est pas na yeme mtateka diamba na quartier mtateka donc pour la yo tango pour la bino na yo etaki molobi la ba setre papa Soni fumuki mbangu oyo lelo ba congolais bel bazo ko honorer bazo ko pesa ba valeur pour la bino ki aza le côté aza muto ayo ko bebisa Congo aza elo côté aza muto abebisi Congo pona biso abebisi Congo soki batu ba limi ke makamo na bisa bango eza tembe batindelanga kaka message jaune otindelo lelo ona bengi équipe nationale batu basenga miracle nanga na limi yango lelo no se bitumba na est miracle nanga lelo na ko déplacer te pona ke se bitumba na est kaka awa place na vana ndako na place bitumba kanga na est aso peser maluba na tango zo ko attaquer fumuki mbangu ba congolais tout ba yedo afrique mbeye mokimbebi ozo peser maluba no réellement que ozo bezali ya solo mais na zo biso papa le eza ya solo afrique mobimba na webso eloko moko eza na tour moko to sala kino émission monanga na tsaki nzembo ya afrique oyeba kite pona tsaki nzembo afrique na tsaka ngo point 5 jours monaki na Angola deka ni salama ki na Angola parce que azali so ba ancêtre ya afrique mobimba nazo représenter ba koko nanga na ba afrique mobimba de eloko na oyebiso kimbangu c'est fautif criminel assassin pe kuluna abebisi mboka na biso la comme si mboka na biso ba kuluna boy na mboka na biso kimbangiste mais par là c'est cause singa na ba congolais ne ba pesa confiance et pas fumu kimbangu o ba beki fumu kimbangu le oyo azali mokonzi fumuki mbangu azali motinda mionzamba tindaka message de pesa ba congolais message na pesa na ba congolais eza boye message na pesa na ba congolais ba pesa ngai confiance bazongisa ba koko nanga na confiance na bango batindela ngai chancel mbe message ba olanda bango nyonso batindela ngai chancel mbe ma ministre bakita awa na sala cérémonie ya bakoko na pesa bango mibeko o bakoko balobi na talisa bango makambo esala bango ba évoluer te bakende bazwa qualification soki bazongi to préparer na bango nde bakende coupe du monde bakei bazweli biso coupe basani bayena ngo awa na Kinshasa. Très bien. Voilà, merci beaucoup les alliés maloba papa Sonia zali liste ya ba 7 azali aussi mon ba 7 nani ko to kota ba message na biso o to zango moi mingi par rapport aussi à temps le papa Sonia ba congolais belé puis ba problème ya ndenge na ndenge ba maladie ba problème ya kobota ba problème ya mabala ba mabe côté belé a o belé o yuzolo ba yumo que ba be on est parce que to me pesi to na Zambie ya ba paya
lelo oyo ba mécanisme nini oyo ba sete bazali ko préparer na nzela na yo pour que balongola ba congolais ba problème au bazana ngo pe ceux qui ba congolais ba epa na yo nini ba ko trouver comme solution na ba problème au bazana ngo. Bon, solution nyonso o ba congolais ba se trouver pa nga papa Alain. Ezali kaka ke prise ya solution maladie mutazana ngo azwa guérison nango mutu azana ba problème azonga na nzela potre kozongise na nzela po bazali banda batutu bakota na matiti batika nzela. Là ba problème ils ont ko bato baza maboma bato baza maboma bato baza na ba problème oyo kidi mais avant condition moko ona opeso papa Alain avant mutu aya na epa na ngai aye ba bien que aza soigné avec famille na ye pour ngana o traiter likambo etale li famille mobimba po ezana batebele papa Alain na episo misana na bango ekatana ba problème na bango ekatana po ete bato wana ba finga papa na bana mama na bango baza bandoki balanda ba pasteur au point nde bakutana ba problème ebele na ba vie na bango ngana kosenga na bango ba ya ipana ngana o peso numéro na ocha numéro o na ocha ezali nick mabatindela nga ba message na bango to sola na bango na direct ya message mais appel na oyamba mutu te parce que mutu oyamba ba appel za secrétaire na ozele ya mais tellement déjà eza des miracles bango basengi bako basenga na pesa numéro wana batindela nga ba message na bango ba voice ba otindela yo mais ba message nyonso batinda ngo na simu wana po parce que yango nde mutu nyonso ezana makambo sola na bato a secret ezana makambo na biso mboka na biso eza balwa mboka na biso il fallait ce que to sola ngo en secret na bato bazana posa ba miracle no a partir miracle bango ba omona nde ko pesa bango nzela basani baya mais miracle to sala na ya liboso pona biso nyonso pona bato nyonso équipe nationale boyebi bakana ngo chancel me ba place ozali je crois bien ozoli okanga pe okoyo kanga soki message komeli yo ko négligent to soko négligent ngo carrière na baleseli so na posa carrière ne tombo ma partout sokende obeta sona ba club minene singa na loketo te maya komela te nini te kaka mabele o na teli kola mesa ndezo luka yo comme place mabelo ezali. Voilà, message de l'eau spécial beaucoup plus ezaki ya papa Sonia ezaki ya kopesa pe ba konzi mboka ba autorité mboka à partir ya mokonzi azali ko kwa cadre biso beaucoup plus chef d'état physique de Chilombo à ce que chef de l'état pour ce que monsieur chef de l'état akutana atila bato ba pa na bino pour que tout luka solution à partir est à topé mo boule c'est la Congo mobimba à 5 pesos na niveau ya football est-ce que ba Congo ba chia eliki mingi ministre transport mo mboka Didier Boudimbu pe na capitaine ya Léopard Chassel Bemba boluka bokutana pour que bozo solution ya singalo ketote ya maya communauté kala mabele pa ba ko permettre que bo pesa esengo pa ba congolais ebele alors bi pe susu ke akozo pesa numéro na numéro je crois numéro pe yango de tia numéro de tia écrit ba tia nga numéro ne yangwana donc on ezali numéro OK ali sala me ko benga te mais sala message ya problème ozala ngo mais mingi pe ba problème ezali à partir autoto banga ba boti na biso te yango ezali aussi base des créer ba problème ndenge kati ya ba foyer bisika autoto ko tambola pe na bomo na biso alors papa Sony ba message ezaki belé yele ba message belé ba de tunaki je crois la tindaki be mi message ngo belé mais na lingi na mekato me ko répondre à tellement muke ba de comme soit message à lobby nini ba voix c'était pour avoir sur absolument temps belé Wandorati Mondekolo bonjour pour la ligne papa Sony alingaka kaka kobundisa fachi c'est que ye azalaka mutu ya Kabila donc azako soutenir ba rebelle pour Kagame azwa RD Congo. Question moi. Papa Alain na question wana naza très clair ya ko répondre bateau et loko moko bandeko na bo fungola mato boyo kanga bien nazali na partie ya Kabila te na yebi Kabila te na yebi pe Félix te na yebi pe nanga te po to yeba na bango kaka ndenge na mona bango nde balekaka mais ko vanda na mapoto sola to sana bango cop ngana muta ba niveau wana te ngana muta biloko wana te na o défendre o eza cause ya mabele na biso mabelo na o défendre ngo o ba kongole ba kufa lokola ba soso eloko na oyebisa yo papa ale na mutuna onde kwa tunaki yo réponse nango eza nango clair eza na yebisa ko eloko moko kaka na mukanda na bango o batanga ka Bible komona adage moko balobi na kati ya Bible na bango balobi mwana mwasi moko abotaki mwana na maternité na muninga na ye muninga ne mwana na akufi muninga ne na butu na ye a changer mwana tango bakeli liboso ya roi bakoma liboso ya roi eloko nini esala maki liboso ya roi atali bango mibale alobi tozo kabola mwana o na katikati o ayeba keloko ezaki ete andimaki o ayeba keloko ezaki ya ye aboyaki alobaki no pesa ye na mona ki ata na maboko na ye
elingi koloba boye biso toluka kimia na partie est ya mboka toluka bitumba te toluka kimia nayebi bato batindaki ba message wana eza parmi bato oyo baboya ikokoti kolinga biso tokutana président de la république nayebi papa Alain mutu atindi message wana nayebi bien. Je crois bien, il y a des gens qui ont dit que makambo to bandai ko yebisa ya dialogue o lelo Kagame ba se retrouver na Félix na États-Unis. To yebisa ki yango avant alobaki wana eza toza ba rebelle, tozo linga to soutenir ba rebelle. To a répéter ngo sur lelo. Mais loko mo na yebisa ye afongola matebe alanda ngai. Na yebi Kabila te, na yebi pe nanga te, na yebi pe Kagame te. Mais loko nga na yebi ke mabe ya mboka na biso eutaka toujours na partie est ya mboka. Et ça, mon prise de la solution, malamu pour être guerre, wane sanini, et c'est la définitive. Atika, biloba loba, oyazo loba wana, nasa mutaba jar wana te, et le koto lokeze intérêt congolais. Très bien. Ce qui est Azamuta Félix, aye ba bien, asolana tilombo, aye moko mutuana, aye ayo kamisa memela Félix, po ayoka toza banani. Voilà, ma réponse Papa Sony. Le Papa Sony a besoin beaucoup plus après ça ici, après ça maloba. Ou bien c'était un chef de l'État pour que tout le monde la partie SSanini ici là. Deuxième question rapidement, si quoi Papa Sony alingaka kola que ça biso église ya banoir te pour la nini. Na lobby église ya banoir na luka na koka kola que ça bino yango te to bozalaka na yango déjà. O boyebi église kimbangiste. Mais les longs années même la bino que les églises kimbangiste c'est fuck up et ça kimbangiste a soutenir Belgique a la même mission na Belgique a détruire nation congolais. Ce qui besoin na poser église bo benganga et to bandeni a solo là. Merci. Yebisa Papa Sony asunga biso po ba pasteur ba koma kokosa biso trop mais asenga pe na bakoko ba pesa makasi na ba FRDC po bitumba esila na partie est ya mboka. Papa Alain, pour la question, on répond de l'eau, moko est dans simple, mutuna moko est dans simple batuni ngai. Na ko lukana biso loko moko. Les leçons que tu as maltraité na mboka na biso za kiza basoda. Est-ce basoda wana o nyonso bake bitumba wana. Bango baboto la biloko batuna Kinshasa te. Basoda wana, bango nde basala ba crime na Kinshasa te. Les leçons qui tango tozo kende poto kende kutana na Félix. Bato ba finga biso za basoda wana te. Toko soutenir bitumba te pe toko soutenir solete mais toko soutenir mboka na biso. Soki bato bakena bitumba kuna ke baza saint. Ki saint na bango ke mona na kuna. Yo ebi ngana sala bato mabete na boto lelo ka mutu te ngana zo tambola na ke pona défendre mboka nanga. Problème ko elo poani. Donc cela veut dire que si soldat zo ke tumba azala mutema malamu azala musala malamu pona senga ki ezene mission moko tango na lekana na Congo roi na senga ki 100 soldats. Tant on a 100 soldats, na 5 qui na bango 100 soldats wana moko azana tatouage te singa loketo te pe bazala bana oyo nanu baboto lelo mutu na balabala te. Mais lelo oyo ba soldats c'est parce que obino bozana bango la plupart ne même la police ba criminels ba assassins pe ba kuluna nde bazana la police pe na FARDC toujours soutenir bango ndenge nini bango ba kende ko bunda o aza makasi alonga bituma mais biso prizo mwiki to sala action na biso zambula la mupepe yango to poto tinda mbula na est mbula ndeke ndo kata makambo po mutu to tinda ete poto yebi ndenga zo tambisa vie na ete mutu to kotinda o biso to yebi ki avant na biso ale kana biso neto tindi ke do sisa nda oseli sango. Voilà. Papa Sony alobaka makambo ya solo mais alinga pe asambela po mboka ekoma bien. Question monsieur est-ce que zali yango yo ngala sala posa apesa biso ba numéro na epe ala kisabiso église to ndenge ya kosambela po ne mwanda semi azalaka na église na ye mais ya Papa Sony eza wapi donc sous question monsieur asuka yango ko bengana ba église elobi rien yende asala ba miracle po batu bandi manzambe na ye nanu tomona ata miracle na ye na TVT kaka maluba ebele Simon Kimbangu aza moninga na ete. C'est trois questions maman. Pour na Simon Kimbangu aza moninga na ngade dans na répondre yango. Voilà. Na répondre yango. Pour na bandeko o basengi mwana nsemi azalaka na église na yebisi église mwana nsemi so ekotaka ata 1000 personnes ekokate. Puis mwana nsemi église nezaki na coin moko. Ezaki na Bakongo. Na yebite na bandu nokotoko tambola so ko église mwana nsemi. Na yebite so ko tambola na mbujima ko église mwana nsemi.
na ebite soko tambola na katanga partout ku église ya mwana nsem mais église nanga eza partout dans le monde pe na Afrique pe na Congo mobimba soki baponeli nga place ya kotia église ou eke mutu nyonso ya Congo faza naza po ya kotia église eloko nasengi no papa Alain mituna na bango nyonso na yoki yango batu oyo basengi numero yango wana batinda banani tokosala tokolakisa bango nzela ni baotambola po ete bamona kimia na kati ya mabele na biso. Bonsoir mona ekolo ngai mama Francine nalingi nayeba soki bango balingi Tshisekedi te baso balingi Tshisekedi te mais soki réellement balingi Félix Tshisekedi mpona nini bazosala baeffort te okutana on osolobaki déjà apesa biso wana osolobaki déjà mbote naza na problème ya kobota naza na poto est-ce que na musika pe akoki kosalisa ngai to il faut naya kaka na kini balimero eza wana abenga nimero yango wana abenga tosola na ye Simon Kimbangu aza na niveau na étoile tolobi déjà bon je crois que chose est belé tokomi vraiment que na suka pour se presque 1 heure de temps na ebité au la caméra wana passionné message ya suka ni ko zala ngo pour mkolo parce que c'est belé ngala yo masole si la raté parce que yo zali lui so ba setre vous allez maloba ba setre c'est chaque jour vous peut soka maloba bazo tali so ba réalité so ka mboka mais le oyo tango tala ba congolais wana en général o ba sili espoir pour la bolingo ya Congo o ba sili espoir zo mona sous sengo ya Congo te et autant peu autorité bazo kamba Congo parce que beaucoup d'amboka lui ko pesa lui pour na muta pour les congolais abiya ka congolais doit pouvoir ngo zala ministre sikatel to zala mandataire entreprise tel après c'est la confiance mais muta esika komi kuna ye muta a komi ko yiba ko détourner ko bomamboka puis population ko souffrir abiya ka zala lelo na OCC olo sam sabala na OCC misali za kitoko mais le ko ko sabilo ko pour la kata mboka ça tout bazo condamner ka mokozi mboka alors na yo ta siko ba tout wana ça makamba be wana autant pe ba congolais ba sili espoir ya ko vivre na Congo message ni ko pesa bango pour que bazo quand même espoir ba ki Congo lobi ko le kalelo papa Alain bon na répondre eloko moko na makambo yo tuningiza mituna moko na sepe na makasi parce que na répondre bandeko na nga balanda ngai na lingi na répondre na mutuna moko bosani ko tunanga ezana ndeko moko atuna ka lobi papa Sonia osenga mbula ya 30 jours kozali kolo to kozana se ba bitule se belé vraiment aya nanda kunanga nazana tembo route mokali avenue tembo numéro ata place nazama etonda comme na vanda na kati lupango wana bambule ebeta bato ba kufa menga kufa te parce que ayebelo komoko akendo tanga na mukanda na bango o ba passer ba kosela bango mukanda wana ke bible na bango wana tamba tanga ba beteli solo ya Noé ta bandai kotonga makamune bato babane monango ba aventure meta ba mona ba réalité makambe sala makinde ba sala nini ba kendai ko mona ino ba ba makamba solo nga za lokola Noé soki yindi nga bakoko nga batindi nga na nzambe ba ko protéger nga na libota nga pena bandeko o ba ko protéger batu o nanga na batu o bazana bango ba innocent to kufate mbule ko beta ama etondi awa nyonso kisosa mobimba mais tant que biso to respecta ba ancêtre na biso to kozaka likola mai to te pate ba likola mai mais ba o ba kozali ko ba kozabati ba respecta te ba ko dinda ndango to bengi bango ba ya ba poussa na numéro yango wana mutu no satinda message na ye na o répondre ye na ko yeba ndeni na ko sala pona ye mais pona makambo etalelo tuninga makambo ya mboka na biso schéma Félix Tshisekedi eza mabe to lukai Félix bien avant to boya ki ba élection pour to yebaki to linga to pese modalité o ba sete basenga ki etambola il fallait apesa ba norme na ba loi o ezala ki rétabli pour pouvoir ya mabeli na biso etambola et sengela ki na meseti lombo tango azo organiser ba élection na ye azana droite ya kozwa muluba akendo bimana ba Congo et simbate de province wana faut être dirigé par baba congolais bango moko et puis bato ba ko diriger ba province so kaza muyombe bato député ba yombe il faut achezer wapi na mboka bayombe donc avandi na village ya bayombe na tronso bayombe bazali yende mukambi na bango yenda ebi bayombe bazana ba difficulté ni ba problème ni bazana ngo yenda ko mema rapport wane komi awa to ko luka solution pona kuna soki par exemple za mupende do ba cheyo mupende iniki makaka na province na secteur na yo ya bapende yonde muto kamba bapende wana yonde muto na ba rapport na bango tozana changu awa na changu par exemple tozana na commune ya Kimbanseke député wazana na commune ya Kimbanseke fois chez na Kimbanseke ndako yiba bakaya ya Kimbanseke ezali bukomesrete molobeli ya peuple ezalaka nani eza député mais tangu yo ozwi député wana okecha na Gombe ozwi député wana
oketia na ma campagne yebisa biso siko rôle na ye eza nini envers biso tokomi na insécurité po ye aza mosika ok soki aza pembeni sécurité à quartier makambo ya quartier par rapport à quartier so ya osa nini mais on les a problème ba député la mino vota qui vota qui a voté mais ba député ba mema là mais nani yango aza chef ya nyonso nani aza chef ya nyonso c'est au conscience muté moi zari conscience lokola ta lokola question ba tuni awa hein na sepelaka na papa oyo oyambi ndenge azalaka contre ba église ya mindele mais problème eza biso moko ba noir toyeba kolinga ba église la biso koloba que l'état abengana ba église ya mindele wana nde ezalaka te po mokili ya lelo eza kosenga koyeba pe bakitiri ya baninga molingi loka motu ndeko ape suggestion oyo asepelaka makambo oyo lobaka mais biso te bananu culture na biso mais yo baponi au député ya Kimbaseke mais au boy kofana Kimbaseke au préféré ok kofana na yo peut-être na Gombe c'est ce que ça mo kozambo mais yo kata biso papa tango babengi muto babengi informateur musala na ezalaka ne informateur musala na ye ezala mpona kopesa chef de l'état bainformation oyo eza vrai aza informateur oyo bainforme ye nde azopona bato oyo bakosala na gouvernement wana ye nde azopona bato po babima badepute kabuya Félix atindi ye comme informateur azwaki nini information nini azwelaki informateur ezali papa Alain baerreur nyonso euti pa Félix oboya ondima to condamner Félix parce que na uti ko yebso loko moko yo meminga na village natal na bino nga na criminel na tiko sala crime yo tika na ba kanga nani mboka condamner nani nga na BBC c'est que yonde ba connaît muto yo memaki yo yebiye c'est que biso pene zo zabeto yebi ke mutu train o ya bima mutu train ya mboka na biso za Félix Antoine Tshisekedi do mabenyo so ba yiba ba sala nini iye to kanga yende to kosambisa c'est au sengi na mokozi ya mboka yango eloko to sengi na ye tozana posa na ye to vanda to solo atindela biso ba soki ya koyoka soni atindela biso ba to basa nini ba ya soki ye pe amoni ke azana capacité ko akitela biso place to vanda na biso na full aya to koyamba to kovana to kosola na ye to kotalisa ye oyo ezosenga ke ye asala po ete Kongo esani ekende liboso député nyonso oyo aza député fo acheze na millier o ba voter ye soki amoni ka ko cheze na millier o ba voter ki ete atika parlement vide parce que toi na posa batu oyoke batio député papa Alain yo vanda na changu lobi to moni komi na Gombe c'est que bitumani muto ko mabundu sezana nga sonit nga siko na hotel mela yo place oto osala musala biete pona zala kapato na mupepe bandi ko buka pe mdako na yo zela o mona mupepe to tindo tala ba dekambulo sala nga na ofungola kana tikeli bango pendant 1 mois 2 mois ba préparer po mvula e koza suna calculo bango bayebaki makamamvula te makamamvula échanger et comme ce qu'on a calculé na dressé mbula mukolo ndenge na sambeli lelo zelo mona makambe esala soki esilisi wana repo ekozana opesa temps mort parce que bato baya komo so bato bakomi bamoninga bavandi to sololi na bango esili nde parce que na ofongola sujet 1 mois on a opesa bango 2 mois on a opesa bango na opesa équipe nationale na Meseti Lombo mbula 30 jours eza préparé eza réservé soki ke 1 mois ebeti 10 ba banda data lelo banda wa compter 1 mois so ekoki na moni bango te c'est que wana ngate basite ba osala musala na bango balingi basala musala na bango merci na suki wana voilà merci beaucoup Tojo Solana papa Soni à rapport à Oitali Kolinga Congo à rapport à Oitali message à Basetre message à Koko message à Banzambe na biso ya zali liso Banzambe pas ali monoga Banzambe apesi message à Makasi pour que tolonga tokende tous a qualifié la coupe du monde et sengeli ministre transport mon mboka lide Boudimbu et le ngona capitaine Chassel Bemba bayaba monaye akopesa bango bénédiction na zela mabele pour que to réussir pe alobi que na mokoza mboka so kotinda taba tunaye ba kokuta naye pour que apesa message qui toko ko permettre mokoza mboka alonga a réussir la mission o azala ngo ya ko bema kimia la kati ya Congo mobimba à partir de 2026 oyo nyo soto zali malba euti et pa basetre o azala matoya koyoka ayokoza motema kondima andima o paza makati osalela asalela parce que zali message à basetre euti pas ya papa Soni. Voilà, merci beaucoup na Ingrid Mateta, merci à Bandeko Bolanebso de partout pour continuer ko sala message na bino belé continue na ba voice na bino na numéro papa Soni siko de tiango les mbala liboso a tie numéro na yango wana abi ko benga te sala message s'il vous plaît ko benga été mais sala message so ça besoin sala voice na numéro na so moneko to ko pesa ye voice ko ba pour ya ba message ko ba numéro na parce que to ko na suka merci no yamba kibiso je crois que nous avons soumbala c'est pour que chaque fois où nous avons message à cette train au pesa ba congolais ba yeba yango to so pour mo kalelo merci papa Alain
ya mukuse oyo nakobakisa ya suka mpona clôturer maloba na nga Tilombo président de la République ya Congo soko obeta bamessage na nga nyonso kara soko oyoka osala sabotage cette fois-ci zongana novandana na kiti na yo zwala bamessage na nga nyonso nasalela yo sala synthèse sola na nzambe ya bakoko na biso luka tozwa solution na bitumba ya est pe luka topesa récite na makambo nyonso yo ozosala ozoluka récite ya bakongolais biso pe twana posa nango twana susi na biso ezake mboka na biso ezonga na kimia me na osepi chakana bandeko bawakanisa biso na ngambo ya Kabila basala berere wana te tokosoutenir Kabila te pe tokosoutenir nanga te mais loko tokosoutenir mboka na biso soki Tilombo oposa na pembeni na biso ekozala bien po tovanda na ye tosoutenir mabele na biso. Merci beaucoup Papa Alain. Voilà, ça n'est fini. Bolinga Congo, yangonde ozali cheval de bataille à Papa Sony. Et le monde a causé Moka, et le monde a Congolais en général, hein, de Papa Sony qui m'a écouté la carte Moka. Merci la Mateta, beaucoup continuer à s'abonner massivement chez YouTube sur mon école officielle, Bobenga de partout Bozali, beaucoup de Papa Sony, problème aux langues, problème à Bala, problème à Moutazobe la maladie, problème Moutazobe la Liboma, problème au Bala raté, au Botakate, aux ala poto partout. Numéro Papa Sony en Wala, tout le numéro absolu Azali en Wala, Benga, au coup de solution à un clin d'œil. Je vous aime beaucoup plus. Bye. Allez, kaka, mwana mama. Allez, kaka, mwana papa. Allez, beta boda, boda ekolo, mwana mama. Allez, beta boda, boda ekolo, mwana papa. Allez, beta boda, boda ekolo, mwana mama. Allez, kaka, mwana mama. Alenewa kaka mwana papa. Ale beta boda boda ekolo mwana mama. Ale beta boda boda ekolo mwana papa. Imuno kibeni fumu senga dia fulama yaloma peva longo mumeni meni ombogila yatambula yo ya jetanga toto di famba meneka ya jetanga toto di dolokele kwe toto di dolokele mfamba de dondo sipa dondo bandoli la ngadiambo mbagi kambagi ngadiambo muna kyandu kivemba lasa je faire chez ya makusi menwe menu mani oba tudi di pakasi wa mona pelefe ibona lendewa papa ya bana journaliste akangana monda tsemo kipa papa je rugiero aledi alenewa kaka mwana mama. Alenewa kaka mwana papa. J'ai la patrie, mona ekolo. J'ai la patrie, kongambaka ya bakoko. J'ai la patrie, kongambaka ya bakoko. Kongo ya Kimbangu, Kongo ya mama Kimpavita, Kongo ya Kasavubu, Kongo a Kongo. Atandele Kongo ekobonga, atandele makambo ekobonga na a Kongo. RDC elogwa makasi. Alenewa kaka mwana mama. Alenewa kaka mwana papa. Alebeta boda boda ekolo mwana mama. Alebeta boda boda ekolo mwana mama. Tangu ya pakiti matono kwa mubele tune kuya futi tikengele wana muimbila tuna oyo mboka nanga Kongo nanga Kongo ya Lumumba Kongo nanga Kongo ya Kimbangwe Kongo nanga ya Kimpavita nena ningo kweza bendela Kongo. C'est vrai, la commune